oyo kota na Karine obenga Karine azamba ya diable. Envoyé du diable. Mama, ce que yo za nani? Nani ngwa atindi yo pour Denis Les na comprendre parce que Denis Les c'est bon. On le bien l'équipe Denis Les encore. Oui, Denis Les c'est Mozambique quoi na réseaux sociaux. Denis Les ça romane muto yindi. C'est mon Christelle, Christelle auto commandant na. Bon, Sarafine nani Sarato la pas amené. Bon, Sarafine de mutu. Sarato là. On a pas comment on a tangi muto ça va, c'est bon. Tamaboke bakokufa. Batamaboke bakokufa. Si on a ça ébaté. Maman oyo ozalaki na ngambu ya ba artiste comédien parce que bangonde ba pesi chance. Bangonde ba fulio poye banda. Mais grâce na se perne na batiti ne mikolo ka kipaka kokolo. Ai no neti muto aza na internet te. Félicitations grâce. Sarafine moi mnene. Aza chroniqueuse. Amnene. Amnene. Qu'est-ce que minene? Nene maboko minene mama mnene maboko mikuse. Tu m'as pas à la mnene. Rafine nga lobi Rafine tumbate na bi Sarafine. Sarafine a ko tia grâce sirène na ba miniature. Le rôle la maman là avane la réseaux sociaux. Atala le bitel. Na rôle na Karine monte tire la ko ya na grâce. A ko na grâce. Ba to ba na hotel là c'est parce que pesa qui prophétie si la bisalu. Ou peut-être prophétie ba to maboki misusu otokotanga ko bango tutu wana. Otiki wana te omoni ko bango efuta na kota na Karine. Le rôle la Karine est star. Grâce te moi d'ailleurs ko la Karine non? Est-ce que je suis Karine? Abala basuki wapi boka politique essentiel mobile le wala tigre asanani essentiel mobile ayi oui ya ko la de la vie ka Karine yes yenera olobi ala nani makamba Karine a commissaire chroniqueur mais ça comme ça c'est fan de Karine quand on sambela prophète Denis Les ce qui bolingi l'homme de pétage olobi yo comparé na maman bilo akala na yekileloti maman ya Karine aza mosali na Nzambe. Pour le maman Karine Nzamba révélé était à l'obéla moi. Maman Karine a un niveau à maman. Ah, yindi. Mais maman prophétesse sur le bel équipe maman Alekina. Aleki maman Karine était. Aleki maman Karine. Maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Joe Biden de la presse. Merci beaucoup. Nabino tout Bolanda Jerry Kobetox Mobala Litutu Yamboumana Zolo parce que Bisso to sala rara musala to ko sala ezaka pona ko informer bino et puis pona ko divertir bino et surtout na makambo ezoleka à travers le monde parce que tozora même na makambo ezoleka na libanda ya mboka na diaspora na ba province na biso na Afrique to lobela kango na émission o loba vérité zali émission na bino merci beaucoup na bino tout bolinga Jerry Kobetox bo lobebi saranga chaque fois Jerry le karabango na maele merci beaucoup na abonné surtout ya Feza TV RDC bo s'abonner na bisaka bino bo s'abonner mais bobo sanate mama bela dinganga bota bana mapasa Feza TV RDC et puis Vision Plus télévision boko kyozo émission na Feza TV bozio ngope na Vision Plus télévision et sika bolandaka toujours merci beaucoup na la première dame ya chaîne oyo mama bela dinganga mwasi ya mwindu ya ngolo sans microbe yebiselanga mama pasteur Titi la sauce nazwaki bakolite Dani Nzila na Dible na pesio bambote belé et puis sans oublier Francis Chioyo Muluba ya cher de retour à Kinshasa. Merci beaucoup mon frère à chaque fois na yebisaka yo naza mwana ya libota na bino. Merci beaucoup na Julia Paola en direct de Kinshasa. Kinshasa tondi bana poto ba effort Julia Paola zali mwana mwasi oyo asali bino studio musique na limité na première riwana na avenue des avocats studio musique ya danger ya dégâts bokende kuna bokoteza na ba norme donc bokozwa pena musala ya malonga merci beaucoup na Chic Mampuya azo la biso image merci beaucoup na batu tout bolanda biso gérer soit pour vous Paulin Mukendi de la presse moi na suka ya ba Paulin Mukendi les fois avant dans l'émission loba vérité lisusu aloba vérité ya makambo to koyoka maman prophétesse abimisi ba révélation après avoir kobimisa bele na bato maboke tout akepe na bapanzi sango to ebite makambo ko lobezali bo solo pona grâce temo et puis par rapport nenga lobaka pe makambo Karine Mokonzi et puis to ko simba moi muke Karine Mokonzi mwana na yeto ebite mwana oyo aza mwana ya Rihanna to azaka mwana Karine Mokonzi parce que makambo ba toki ba
mbongo nayebi te nakobenga IGF na makambo Karine te, mais nayoki basomme ya mbongo bakotizele mwana esalinga mutu pasi bachinois na bachinoise nayebi te eza problème nini. Et puis tokosimba mwa muke baactualité mpe mosusu oyo tomoni lelo ndeko na bango nabenga ndeko na bango te bon frère na bango ya kala Félix Tigre na Gloire Olangi likamu nini. Et puis Félix Tigre olobi akobala na ye grâce temo mutu pasi na internet oyo mutu pasi na internet oyo. Merci beaucoup na Chic Mampuya fongola caméra po tozwa Paulin Mukendi de la presse moi na suka ba Paulin Mukendi bon bien Kulutu Jerry Kobetos DCC de la presse bonjour bonjour na ba internet non ba Olanda biso bonjour na Chic Mampuya c'est là seulement na grand S pourquoi pas na ba réunion so bolinga Paulin Mukendi mais lelo avant ya Robanda tsana na souhaité groupe théâtral les capables de Mama Kalunga 10 ans joyeux anniversaire na ba acteur to ba actrice tout oyo bazali kuna et na yemoko visionnaire ya groupe Mama Jolie Kalunga pourquoi pas na papa Patrick Mbulu bana tout ba fanatique tout ya Mama Kalunga joyeux anniversaire balobi les 14 rendez-vous n'est pas manqué biso tout na mayolos wana to kozala na teneza rouge blanc ya galata rouge blanc na yo billet za 3000 na $5 via obi to refete ko na mayolos groupe Kalunga mais Mama Kalunga zobia obi Mama Kalunga zobia te Mama Kalunga za bon temps empoisonné non tu faut pas yeba que ça maman c'est les gars qui déjà to le belango vraiment mingité mais raza toujours kitoko santé kitoko rendez-vous n'est pas manqué les 14 boya ebelé bana poto boza déjà awa na Kinshasa ça dit que malo c'est en place à Bungate boya ebelé 3000 caméra na nga on osala exact yo ko na carte 3000 francs $5 VIP dit jamais vu bon na spectacle ba néo ce artiste tout bolingara bazana ba bon séjour à Kinshasa Joyce Kabika balobi maman moko bien kala tête kozala na yo et ba bon séjour na bino nyonso oyo boye na kini ba mso ba komela pour la zawa mais to komona na raso kinzamba pesita voilà Paulin Mukendi lelo na lingi tolo ba vérité l'accent na maboko no ko l'accent na caméra te l'accent nga c'est que bateau balobele ba yebisenga makambo na bakosaki Paulin Mukendi elo to na tali kaka maboko na tali kaka maboko yo ni moke na maboko maboko na yango ezaki na tali ko l'accent na caméra te la kisanga yi au niveau makambo balobele pa na nga et on a tout ka l'accent maboko o mambo stelati voilà to moni ba révélation bimi et pas ya maman prophétesse lelo maman prophétesse alobi ba révélation minene ozo sala analyse nini par rapport yelo a commis pas ba chroniqueuse a touché qui Karine a touché pe grâce temo yo solo bani nga nazolo bana les a déjà passé et personne pour la communauté congolaise et puis communauté congolaise apparemment to komo linga buzo ba trop maman prophétesse tant que na ninga Bible ainsi dit l'Éternel balobarango en vrac balobarango publiquement ainsi dit l'Éternel ba benga ka mutu en privé mama talanzamba zo bisanga boyos o tambola mabe zonga lanzela ya nzambe mais nazo comprendre te ba prophète na ba prophétesse ya Congo ba koma ko pesa message na TV na YouTube pe lisusu bandeko est-ce que YouTube oyo asalaka YouTube na Messenger asalaka YouTube na epo po to mona babuzo ba ya boyo to Messenger eza Messenger mi ndoyi na nga seka YouTube eza vraiment te mukola YouTube ya Jeremy moi banemo boy siko asala YouTube na ye eza lokola site mombo ya communication biso toza na Kinshasa toza ta communication na bato baza na poto o ba e mambolela na Kinshasa te mais nazo comprendre te okomona muto alali la muki ya pesi prophétie ozolo banga prophétie na ye Denis les pesi prophétie bato mabogeti 24 bato maboge ba kufa ba présidence pe bato ba kufa ali 24 bato maboge ba kufa bato maboge ba kufa siko nazo yeba te mama oyo ozalaki na ngambu ya ba artiste comédien parce que bango nde ba pesi yo chance bango nde ba fulio poye bana bato banda kotala yo c'est parce que pesa ki prophétie ya sila bisalu o pesa prophétie ya bato maboge misusu otokotanga ko bango tutu wana otiki wana te omoni ko pango efuta na kota na Karine lokola Karine za star oyo kota na Karine obenga Karine azamba ya diable mama siko yo za nani yango atindi yo po lokola bino bokoma na miso ya komona siko yo za nani to na ninga logique ya za nani mais ya pesine ka prophétie po makamlu msuku Karine asala pe peut-être et mona naka DCC il faut ebake ezana makambo mususu balobaka ngo boyete
Tant moni makambo Karine numéro les a na réseaux sociaux nyonso. Même na mona muteza na numéro Karine. Mais benga Karine. C'est un ngai makambo sala nzamba linyango te tubela sa benga kiazo yamba ete. Akosi. Bakosa kaka to benga ki ba yamba ete. Bakosa kaka makasi bongo. To benga ki ba yamba te menga ko to na boy. So na cheka téléphone na allo mami oui ayamba na facilité nyonso. Pourquoi pas ka use un prophète? Il faut pas comprendre que maman na ko luka mbongo na réseaux sociaux. Maman na lingi ko sala succès na kombo ya bato. O so tali bien azo simba bato ba yebanité. Nanu pas simbité attaque par exemple total attaque au non moi na moi bandit être sika. Ayebi ete atanga ete. Autanga ba grand golo bato baza na kombo ke so simbi bato ba otala ye bato ba odembela ye. Tango yo pesi prophétie. Maman ya Karine za mosali na Nzambe. Pour ni maman Karine Nzambe a révélé ete al bela moi na. Maman Karine za niveau à maman. Oyebi eloko moto yebaka te makambo ba pasteur bakoma na ngoke mutu na mutu ana niveau na ye ezalaka te ezalaka ndeke mutu na mutu yambaka don na ndenge toza na 5 ministères toza na ministère ya prophétie toza docteur pastoral makambo tutu wana maintenant ana pasteur te pona banda ko te bino ngo siko mama na tia zolo ba yaza niveau moko te na ndenge ya prophétie te ils en sensité ils en sensité mutu aleki mutu na dimension ya bonzambe azate ceux qui a le bien aleki ata Deniles na comprendre parce que Deniles c'est bonzambe le bien aleki Deniles encore oui Deniles c'est bonzambe ko ya na réseaux sociaux Deniles a romane mutu yindi même maman prophète sana so le bien aleki maman aleki na aleki maman Karine te aleki maman Karine maman ona te maman na zo sambela prophète Deniles ceux qui bolingi l'homme de Nzondo l'homme de pétage olobi yo comparé maman pas bilo akala na ye kileloti Deniles a yena ki kala maman na leki na kilelo mais maman prophète sana pe Azarawat il paraît dans un message moko il y a des mots à Londres et puis maman à Londres mais selon les informations même sur non azalaka na ba pays Afrique ozomona que déjà za na mutu ya lukuta place azo vendre des banate place azalaka na ko ba baza so na Uganda so na Bula mais ngai na un message ya ba série prophétie ya Sila mutu mo benga ebisinga aza kutu prêt ya ko leka na live maman na azalaka na Londres akosaka bayambaye na ndako mutu mo boye alinga mobali ya mutu na fanisaka na ndako ya Londres oh wala nani maman wana ya profession ya profession maman malembe moni toko sur réseaux sociaux bientôt na ça na kota live mo likolo na yo oyebi mutu oyo vanda na ndako na ye olinga mobali na ye akanga yo na mobali na ye benga na yo yango kota na omoni toujours ba benga na ye amoni ka sana stress a okende te akoma kola na balabala na Londres ndenge mundi kona nem ko le poids nini je te dis vrai ah na benanga ite poka WhatsApp na nge expira so wata na nge expira te na ngana luka numéro ndeko wana pour des fois mona na kanisa ba numéro ba tout ne touchez pas mais wana ba biloko wana tout on a les côtés oyebi les placements verset les placements ça les mais vraiment ça bêtise bazo diembela yango makasi mais bible yango bozo lobake bokomona bango na misala na bango ba biloko boza misala mabe ya mama wana ti abimana mibali ya batu babengana ye atala eloko ko sala les ata bien lokola na réseaux sociaux buzo bezali trane mi bora na réseaux sociaux ali akangi kitambala akomo pesa ba professeur lokuta wani so tuka Paul bayina ko chayo na ba miniature Paul bayina Karine tezali ka molo ba Karine te tango loba na sila na yaka na lobat o mabato na babenganga na grâce te nazo kitoza malembe tango loba na sila na yana répondra alobi susu na Karine siko na Karine ne roleka te rien ne roleka te pour ni po Karine na zana 1000 soki combien de batu oye balobelaka comme Karine plus 10 000 personnes oyo Karine engagea mutu pas à bongo te yango zo la sakaza envoyer du diable eza étoile eza aura Karine eza mwana ilaka Karine eza mwana mutu mo ba na ndako batu bakongola ke ba mbongo batu bakoma ba umbu siko ba pasteur to kolobani pasteur bazo te ya liloba ina zo mais Karine se pesaka batu Karine oyebi eza na batu mzusu azaki na maladie mombo ya makasi mais ba télé réalité ya Karine tango atela zo seka azongi pe envie tango mzusu azaki na problème mo elekela ngazo témoignage ya maman mo abenga nga to sola na ko botanga ko mbote abi ye alinga Karine na moment ya pasi na neni mobali ya boye ayo kota kimaria tiki na ndako na bana maman na maiko ba souci avant na TV boye akuta ba télé arrêté Karine akoma kolanda Karine comment ti ba souci na ngina esani esila à travers combat Karine yamana asanine
atika arma olinga Karine alinga Karine penza na ndenge ya pour Karine longola na ba souci ozomona ke mutu na ba façon Karine asa l'évangile selon Karine ba pasteur be batera selon bango na grâce tembo oyo adiembeli makambo ya Sarafina Rebi Sarafina ti concert na biso to na réseaux sociaux ya mnene boy Robocop Sarafina oui mais Sarafina était dans les réseaux sociaux. Sarafina na ebi était nani wana? Sarafina moi amnene. Aza chroniqueuse. Amnene. Amnene. Chroniqueuse minene. Amnene maboko minene amnene maboko mikuse. Sarafina tumba pas ala amnene. Sarafina ngala bien Sarafina tumba te na bi Sarafina. Nazabe na serment Christelle hein? Christelle auto komana na ye. Bon Sarafina nani Sarato la pas amnene. Bon Sarafina nde mutu. Sarato la. Pona bakomono sona tangi mutu ça va, tenge bon. Olobi? Batono surtout na tangi comme na minene o baza minene Sarato la l'équipe on a 6 aleki Karine na 6 te na bi bato minene na tangi bato minene banani keza minene bato mi bakongeza minene tangi makomo na bi bango te Rafine Tumba makambo Rafine Tumba sala ya tolo sala ngote oh je te dis vrai Kimuluba kaka non na Kimuluba tie tout nana ma vanda chaque samedi ata la disco musique qui appelle ça aura après ça aussi ora izali on a botami nango ora izali on a botami nango ora izali on a ba DG ora ba botama bango nango ve ora ba botama nango kobe ora ba botama nango pe en plus succès ezali kama nzambe ezana bato o to kuta lelo na réseaux sociaux ngape na lika bango na makambo ozomona ezala bongo ora to botama nango ya pesanga ora te soki na yebaki musala te ngana zo o naza liluti Sarafina ngo ngana zo loba na Sarafina na yo siko mto tangi mto loba na bon siko ngana lobi boy série penza Rafine Tumba penza za na bakinya batele misala mo so tanga wana Rafine Tumba nana tala disco musique na chaque samedi na Tevakine wana Tevakine na internet disco Sarato la sala mais ba Rafine ba internet ba Rafine bazo kipe ba internet ita so be Rafine Tumba pe aso nya na kinya azonye l'internet na fota ka internet mais nazo bezi na mami na bino bitumba nazo Rafine Tumba sa soso te Rafine Tumba azo sala mamuna eto to kundula batu ba to songa siko Sarafina azwa époque momboé panzu aleka albabi lobalo bana komba grâce donc grâce à sirène babilo mo bongo Sarafina comment ko tia grâce sirène na ba miniature lokola maman là avande la réseaux sociaux atala le bité na kola na Karine yemo te tika na ko ya pe na grâce akoyi na grâce mais grâce na se perne na batiti ne mikoloka kipaka kokolo ai no neti mutaza na internet te félicitations grâce grâce au que ça grâce à Zongi a fait produit babali produit non grâce à ça moi na Karine côté grâce baba na Karine nga azala te ngai ne pe na bonne tanga bebala na batu tanga bongisa ka ibi saka te c'est ngabe sko ngabe na boye na défendre Karine te ke ono po batu baza binemi ya Karine ngabe na za binemi na bango non to sala kaka eloko na cadre ya bien pour Karine asa mutu mombo ataka bien na batu nyonso so Karine ara bien na batu te ngabe na za la bien na ete prophétesse a diembelika na makambo ya Sarafina nenga Sarafina za koloba ke boye sikoyo yo musalo kanyika ya kokanga bandoki batu bandoki nana pesa professeur malamu to yebi oh apesa ta professeur moya malamu ke non ndorentel nazo mona wolo binza mala sa ko somba mitu ko zala boye te ba professeur za ba contre. C'est que je suis ramené à mon succès ailleurs après si professeur Mabé. C'est que apparemment qu'on a le succès na ba congolais ça kisi kindoki. Tout ça na coince moya Mabé. C'est que ba to ba koya kana nzambe te ke nzamba ko tombola pe mu. Azokosa makasi. Omoni so geza na batu oyo balinga prophétie te nga na mto liboso nga tozo pesa ma prophétie ya lolenge kana to balugi na mabele so sambela ba pesa prophétie et pas biso pesa mais pasteur na mino pesa ba champion ba prophétie nan pasteur na yo na bible so sambela et pas walesa ezana ba mes no mama pasteur na ngati ona papa na nga ya molimo et ezana ba message yo ba pesa TV o lelo so condamner na ngo mama oyo a pesa prophétie TV za clair ya président de la république za clair
akenda yokana silisa nazo défendre kitoko akenda na famille présidentielle ba pesa ya chance te na pas on ezaki oh na ba message bilo ezali akenda na époque on ezaki directeur ezaki Vital Kamerhe après ça a chance te akenda na présidence soki 4 fois alali abayana bosa na kutumaka mwana zamba ebisie soki olobi yango te na kopinir yo pole mutu façon nyonso emonana te ti aya nango na te alobango dimanche mpe alobango président azalaki wapi mpe makambo aloba ezaki makambo ya solo yo mo oyebi oza témoin barate président na biso combien de fois barate président na biso combien de fois mais ozomona ke prophétie na action mwana banda kopesa prophétie baprophétie nezaka ya division apesa prophétie ya sila oyebi ke kabola bacomédien eluka baproblème na kati ya bacomédien baprophétie ya mabe nde toolinga te baprophétie ya mabe toolinga ngo te voilà tokele na sikoyo lelo Feli Tigre ex beau-frère na bino inconscient mobile ya zela nanu ko benga muto inconscient te ko muto sa makambo na limemia nyonso bongo alobi azobala na grâce tem j'ai compétence nengo za boza na ba ex na yo na ndimite ke olandela vie ya ba ex te oche ba ex oni ko tandanga liboso ba oko ja ex te même ngao naza na ba ex yo no na ba ex mais na ndimite ke ba ex na nga balandela vie na nga tonga balandela vie na bango c'est que ceux qui bozalaki na mutu si on a balandela vie Feli Tigre oui ya ko balandela vie aka Karine te yes yenga olobi ala nani makamba Karine a commis ses chroniqueurs mais ça comme ça c'est fan de Karine azalo rola nani cofondatrice na Karine a commis ses chroniqueurs ma baby ça moi na batu pe quelque part ta baby ça était ezaki bolingo esili mais vendette choqué bino andalo ya bala de grâce temo eko choqué biso te oyo abalaki grâce temo azali kolanda Karine non est-ce que choka Karine abala basuki wapi boka Feli Tigre essentiel mobile lola Tigre asanani essentiel mobile ayeba ka position na été ba video mutu moko melanga bi problème bo kipe na bino été na pota na loko te ba video ça na loko te jigolo mobile. Voilà, merci beaucoup na Chic Mapouya azaki derrière la caméra et puis ba mbote belé na bino tout bolandaki biso na Feza TV RDC boutique boucle création ya Mama Blandine Basele et na isangi la 23 wana bilamba ya danger ba mbote belé na bino tout bolinga Jerry Kobetox émission loba vérité silibo ki nesko ko polémique Mama prophétesse azo continuer toujours ko larguer ba s'attendre et puis bande ko pe ba otika te ko loba to kutana la prochaine occasion bye.